namo, kurera namo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga ka maman Eliane Nitou. Na pesi no ba mbote ba ebwe abarizenu. J'espère que bolamuki malamu, de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawasi kolamusa biso na makasi yango to pesi nzambe merci. Quand on ba ke kola kolamukeza habitude était ko passer journée ezali pe habitude était bande konanga ko bima kozonga ndako eza pe habitude était. Yango na circonstance nyonso to ba kana kokumisa nzambe ko pesa kaka nzambe merci. Mikolo toza mingi na kati ya basusi biso ba congolais to na kati ya basusi so to sana basusi to sana na kati ya mboka na biso ya Congo tozo tana makambo zolika na mboka na biso kuna na ba province na biso tozo mona na ba Goma ba tozo kufa tongo pourquoi butu moi et puis awa pe lisusu na kati ya mboka na biso ya France tozo su matanga o esali biso pasi makasi toza su na matanga ya mama na biso mama Boli mama Bolingo o bande ko sa biso ba théâtre na kati ya groupe Salongo mama Bolingo pe asile ko tika biso to vivre ma paix à son âme et toutes mes condoléances na famille na ye mobimba po ete babungisi o ya bango azande ko na biso congolais mais aza quand même na famille na ye biologique maman Eliane Nitou pe famille du cœur bon moko nyoso to présenter ba condoléances na libota mama Bolingo. Ba condoléances na biso ezokende pa ndeko na biso ya mobali Jibin Pia na Jean Bedel et puis na maman Nicole Longondo. Ba uti bongo ko bungisa mwana na bango ya mwasi na kombo ya Océane Mpiana. Mwana na biso wana ya mwasi atiki biso jeune fille na biso ya 27 ans. Liwa ya mwana esali biso pasi makasi parce que ekufeli ya mwana ndenge mwana kufeli ezele komoko ya pasi makasi. Alors maman Eliane Nitou na famille du cœur bomoko to présenter vraiment ba condoléances na biso na famille ya ndeko na biso Jibin Piana pe na famille ya ndeko na biso mama Nicole Longondo. Mais loko na yeko fandela ako so na bino lelo bandeko na kasi depuis matanga ebandi awa bomoninga penza mingi te. Mais eloko o na yeko vandela pona bato baza ko benga ngai ko baki maman Eliane Nitou kasala ba émission tala nenge Jibe o monde Jibe azolia bato Jibe mikolo azolia moite Jibe azolia bato ndenga osakana te Jibe azoboma Jibe abomi Seguin aboma soki ba Jacques soki ba Jar na yebi pete comment malamu te aboma ba Jacques abomi nani Seguin abomi Zulema abomi susu danseuse Jiba zolia moyen te atakutu Jiba zaka na nzala ngo ya kolia batu bandeko bazobenga nga Jibe Jiba zolia ozo mona te o vandinia pona ndeko no muluba alie batu. Tout d'abord pour commencer bandeko botika mambo ba tribalisme makambo ya biso to ba congolais eloko esengisaka biso eza drapeau
bikolo nyonso ya Congo eloko esengisaka biso eza drapeau soki ti lelo na 21e siècle tozokende na makambo yao ekolo boyeboye toko avance te wana tokochicha ngo na mpasi tokoyela yango après tala ba message siko eloko oyo ezosalanga pasi eza ke ozomona bandeko basi o baza koloba mpona liwa ya mwana o baza kosala koloba kotuka mama ya mwana la famille na vie soki nano kufela te okoyeba valeur ya bomo ya moto te soki nano perdre être cher na yo te okoyeba te oya kufi jeune fille à fleur d'âge Océane Piana na âge à 27 ans alongo na sa moyo akei oyo aleka wana koyeba pasi oyo mama Nicolas azoyoka soki nano leka wana to koyeba pasi wana te zemi kutu mwasa kumbi zemi akomi kosepela kala te nazotia mutu na mokili zemi kokisa ta 1 mois zemi olongwe okomona mwasa akomi traumatisé akomi traumatisé pona zemi elongwe 1 mois makila nano ya pamba akomi traumatisé combien de fois mwana ya 27 ans mwana oya ute kosala sport balobi mwana mutuke tutaki emonaki mutu te emonaki nyama mutuke monani te wana jibe mutu yaki na ndenge ya mystique azu mwana bandeko bilobela bandeko il faut kolobaka makambo eza na preuve mokili ya lelo ekoma justice soko ozelo makambo eza na preuve te mokolo musoko ya ko se trouver devant l'état ba biso lakisa ba preuve ya makambo oza kosala nini oza koloba boyebi pasi oyo eza na kati ya libota boyebi pasi oyo jibe mpia naza nango oyo boza kotaxe de ndoki allié bon allié sege jibe na sege ba famille côté bo tata to côté bo mama ba famille ta ye kuna ndeko na biso pe asona maki soki pe mungala jibaza moluba sikoyo kolia yango aliele côté nini pouvoir yango accès yango ya zongo wa pokende kolia ye ata kutu mono ya boti na pouvoir olia te parce que biso batu tozali bikelamu ya nzambe bolobi lisusu batindelinga aller sous danseuse aller le côté nini est-ce que ceux qui mutu aza kosala musale pa ya mutu ceux qui mutu ana kufi bokoloba ke patron na ye mutu aliye po mutu wana aza na ba famille na ye ceux qui mutu aza kosala pa ya mutu et que mutu na trouver liwa kufi bokoloba ke patron na ye mutu aliye. Alors, awa na poto bato basaka be échafaudage pa bandeko na baba congolais tango bakufaka nani aliaka bango poto monaka na poto moto azosala échafaudage a glissa kwepe akufi wana ezalaka nani patron na moto aleye net ngana la service traiteur la providence boy malheur ce qui est commis to souhaité te eyaka bolo banini mama eliane moto aleye si awa tozaka na ndeko nanga moko ya mwasi a personnel Marie Paul Lumbu akutana kina liwa epa ya kenda kina réunion ya bana lemba parce que zaki mona lemba akutana kina liwa kuna akoya kikuna esika kenda kina fête pe liwe kutie nzamba zi molimo na ye metango bo vandela na ba émission bolobi muta préparons nous ale mutu abomi mutu na bakolo mutu bayoka ki babingi ba mama Eliane kolanda te aleye babi kolanda te mama epa indeko nanga kufelaki ezalaki na fête na bango bana lemba akoti hôpital babenga nde babingi bato nyonso kende ko atiki biso mais tant bato baselenga ba émission babinini préparons nous allier mutu bolingi ko accuser bato na makambo ya ale mutu kongola kufaka te liwe eza pona mindele soki mundela kufi c'est normal mundela kufa mais kongola koki ko kufa te bandeko elobaki atande ko moko ke boza na poto mi boaka lokola bato boza na mikondo soki mikonga soki wapi comment bokoza na poto boko changer mentalité te
comment beaucoup qui confondent na poto mentalité zo changer te na mutu bozaka na kindoki bokende pa ba pasteur kuna côté ya kindoki ba kindoki na kindoki na kindoki na kindoki na kindoki donc liwa eza pona mindele soki mondela kufi c'est normal mondela kufa mais soki mutu mwenda kufi eza normal te ya koko kufa te ya kufi pona nini mwana na biso kufi liwa mabe accident babengi yango accident mwana kufi liwa ya mabe accident liwa moko ya mabe ya somo mais bato bozo sela ngo ba polémique jibale jibe mwana na ye moko les fruits de ses entrailles alela ki ye côté nini jibaza na pasi moko kokoye bate bato nyoso na mintu bale saka jibe mosapi jibe to kipe to lali to la mokipe na yepe jiba aza susute liwa ikende bisika bikauka pona nini ba accusation soki eleki bandeko na ngai biso baluba na munoko biso babaka wala la ninzala kulajini mwanda wala la ninzala kulajini mwanda na lingala lakisi lala na nzala kaskolala na problème te wana na lingala lala na nzala mekolala na problème te na minute nde tozolo ba jiba zana makambu etondi ye na mutu pourquoi parce que ba accusation eleki jibale accident ekuta na kana mutu nyonso liwa eza pona mutu nyonso to uta na mabele to kozonga na mabele kasi soki komi kake na ba YouTube na biso kovandela ka liwa po mutu akufi akufi bwe mutu non pasi oyo jibe mpia na zana ngo pasi oyo Jean Bedel zana ngo mutu ayebi yango eza ka nzambe pasi o mama Nicolas zana ngo mutu ayebi yango eza ka nzambe biso toza ko compatir mais oyo akufi azana ba parents na ye nga na yeko sala émission ti na zuita na nga na sukoli na bongisi elongi na nga mwa muke na se parfumer na yeko sala émission mais nazoka pasi po mwana na biso moko akufi mais mama Nicole ata sokoli mai est-ce que akosala maquillage akose parfumer aza ye te po moitié na ye ekei bandeko na poto mentalité zo changer te toaka lokwa bato to vivre na kingasani toka le quoi tu fais na selembao mentalité zo changer biso te obeba futilité na ba futilité bible lela na ba oyo baza kolela olia ko compatir na ndeko ko tuba kaka likonga bolobi ali so danseuse ona za na famille na ete aza na libota na ete na famille ya danseuse bandoki bazate kaka jibendo ki mutanzala mutali akabatu bandeko awa na poto tozala kawana tukenda osaba bilan de santé na biso te ovandika bozo mwana na bonne santé ndenge tozaboye okotelema mukolo mo kuta muso ki malaise okwei oki omoni médecin ba yebiso ke ndenge ozaboye oza déjà na cancer moko avancé otikeleka na 3 mois de vie ce qui médecin mais qui koyebisa kaka malade ndenge wana et traumatisé ekoti na mutu et ko accélérer mbala moko liwana ye mutu akufira kaka abelitin 3 mois ya pamba 2 mois ya pamba kufi te lokola baswana kina noko na biso fozala ka noko mutu aleye famille papa bandoki fozala ka tata mwasi zoka wapi manka kosala ba bilan de santé koyeba santé na yo mutu eza ndenge nini bande koto changer JB moko aloba on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin quand ça brûle moto peli na ndako ya voisin ko ça la fête était parce que ya lobby to yebi angote les botes za kolela famille baza kolela pasi ya mwana tongo etani mwana oh maman mais c'est là que allô bonjour maman ça va oh ça va oui je suis sur le chemin de travail là je vais travailler je t'appelle tout à l'heure à midi je t'appelle maman pose un téléphone à midi un message me dit allô bonjour ça va ma chérie t'as mangé oui oui mais lelo oyo depuis ce qui samedi va wana ya Océane maman na yazo yoka ngo lisusu te boyebi pasi nini moi so azana ngo boyebi pasi nini mama o aza koyoka eza pasi pe ma komona ba mama o baza kovanda mwana wana kutu ba bi aza ya jibeta mwana wana kutu nenga azana papa na ya bini papa na ya zaboye okomona muto ose émission na ndako wana bana 5 obota tata est-ce que so boti déjà bana 5 na ba tata 5 okopesa muto leçon oko reprocher mutu soko boti beda bana 4 tata nanda komoko oza muluba oza na mungala oza muta bandu oza na mukongo est-ce que muta ndengo na koki ko pointer pe musapie pa ya moninga
Kobanda koluka Aden. Kobanda koluka papa na mwana nani. Bomoni bia bakomi mwana kombo na Océane Mpiana. Omona pe basi ba vandeli. Ah papa na eti, papa moko bo abimi kuna. Ah maman, il faut ça irréprochable avant obanda kosala. Moninga ba leçon morale. Surtout ce ko ibo bota mbali misato. Ko meka kutu te. Ko meka kutu ko ya koluka te ba papa moko bo abimi. Ko meka te. Soko yebika na vio bota na mbali misato. Ko meka kutu te. Mutozo na pasi mutozo lela. Marie Misambo yemba le passé na nga bololo. Ba passé na biso ezaka bololo. Ba passé suka les alakate. Ba passé zalaka bololo. Comment bolingo kende ko fouiller na ba passé ya baninga me ya bino moko boza ko fouiller te. Et surtout bato balekana ba YouTube ote. Boyebi bato boni bakufela bato. Eza na bato na ba entourage na biso. Akufeli maman lundi. Bazo kunda maman lundi, mardi papa akufi. Bazali, toza na bato aka na poto a. Azo kufela lingi suko yebisa bato teke na kufeli. Ora akufeli papa. Un mois après, akufeli maman. 3 mois après, akufeli grand frère. Ababombi bayoka te tolo basote komi soni. Lokola bango na ba famille bango na ba musicien te. Siko banani bakenda kolia bango, jibe mutakenda kolia bango. Non bandeko, tango muto ana pasi boya ko tuka ka ele susu te. Mutu soko sana pasi boyela e maloba oyo ko apaiser moto e kolongola e susu te. Na batu kutu lokola ba wayambo. Oyo kutu azaka jibira na ya wayambo kutu. Mutu alingaka jibira te. Mamoni ke mwana kufi mabe bande ko accident. Eta ya mwana to yebite aza ndenge nini eta ya mwana. Mutu mwana kufa ta beli ki abeli o meki ko traiter ba soigner ye esimbi te oto mwana nga na soigner yo ndenge nyoso. Nzamba prefanza molimo na yo. Mais oyo mwana bimaki azongi te. Po balongole na mokili. Chauffeur moko auti soka meleki diamba soki nini aya tuti mona longoli mwana na mokili. Est-ce que mutane na boko tuka ye? Et bena ba accident o esala na Congo. Nani aliaka bango jibe. Mama oyo na touta ko mona awa na Kingasani akufeli bana 6 bana o baleki loso. Nani aliaki bango? Mama wana mutali bana na bana o baleki loso ba kufi pona loso baliaki. Nani aliaki bango? Jibe mutali bango. Bandeko ko pointer du doigt na famille baninga tala simazonga moto mutuna mutata na bota na famille na yemoko famille na ngeza surtout soko bota mbali misato koya kutuko chuba mama wana musapite ko banda ko luka paternité ya mwana aza mwana ya Jibe Piana comme ne Océane Piana na bokechura oyo kutatuka ka jibira to kana makamba bokechura yambo to landa nani to tala na makambo bokecho alobi na yo muto zo tala nga oyo yo olobi to tala réflexion ya nani eza bien to yoka ye condoléances na Nicole Ngondo na Jaberde Jibe mes condoléances mon on a confié mona na ngana mona ndinga botami mes condoléances na famille Ngondo nyoso ezali pasi ko perdre mona mwasi na ajiwana na 27 à 28 ans ko perdre mona ya ndengona akendaki sport na ya zongi sur accident voiture et memi ezali passe botika liwa ya mona kufi liwa ya passe botiko tela mo ba polémique na réseaux sociaux boluka ba émission makamba bolo bila Congo botika ba liwa ya bato botika mona bata kufi liwa ya passe bozali makamba kosala bino ba congolais bozela kaba lio soki alikambo moko bino na boba kote na ba TikTok boba nikoloba botika ba vie privée ya bato botika kipe nano vie na yo tala vie na yo baninga na ba Nigérien na ba Ghanais na YouTube na ba TikTok bakomi ba milliardaire basali ba commerce ba boutique botika kotola liwa ya mona ya Jibe na Nicole mono na kufi mobesu eza liwa na yeliye asala accident Jibe bomi mona na ete naza contre makambo po mono na kufa za mona na ngai naza contre baliwa ya bato kakokota makamba bato kakolobela bolobela nano Congo tutomeli biso tuna poto
bazokunda bakongolais na bacimetière à Pater, na bacimetière na baprovince congolais komi liyo mabela babelge ya bafrançais ya baanglais ekomi ya bango mpo batikaka mikuwa awa botika mes condoléances na JB, mes condoléances na moleki na ngai ya mwasi Nicole Longondo. Mère, courage, courage. Bandeko na ngai ezali pasi mes condoléances na Nicole Longondo na Jaberte JB, mes condoléances na Bukechu Jibire mais asaleli côté humanisme, côté ya moboti, côté ya bo papa asali ki bo papa na ye amiche esika JB mpiana bato bazo salepa na ye bazo kufa baza na ba famille na bango bozo ko pointer ka musapika lie bango bino bosaka na kolia o alie mwana ndenge nini mwana kufili waya pasi boyebi tango nyoso mama Nicole soki avandi a sursauter ka bwa kanisi nenga afande ke na ndako amoni police e na ndako ba police ba yeko sani epa nanga ba police ba yeko annoncer ke mama to yeko annoncer ke mwana na yasa susute mutu ketu boyebi eta mwana mwasi wana azali bandeko na ngai wa congolais boza na contenu na YouTube te ato sali 100,000 vues oyo ka po vandi ozolo ba vie ya bato eza na wana importance te eza na tina te eza na contenu moko bo normal soko ko sala 100,000 vues zala na contenu moko bo kaka normal otala so osa 50,000 vues osala te lokola bato pe batalaka balingaka ba futilité lokola biso ba congolais toza na domaine ya songi ya kotonga ya kofinga soki kaka emission moko eye bocheka ka bato bavandi na panel boyebite JB ndoki JB aliesege makalata seke zaeka lokoloti lokolo wana JB mutakende kotuta yango JB bukuti mikuwa sege bongo yebite bongo zule mape yepeka lokolote wana peka JB te bongo pe mwana nde batuti bongo mutuke tuti mwana monani te mo JB ena nenga kindoki bandoki ndebino bandoki ndebino oyo boza kotuka bato bakufeli mwana na bango soki eza bato bakoza bandoki eza ndebino parce que Bible elobi ke bolela na ba oyo baza kolela boza na compassion te olia kolela na bato baza kolela boza kaka ndoki mama na ye wana te mwana na mwa liboso te mwana mibale te papa moko boya bimi papa na pabi mwana naza mwana te JB reconnaître ki mwana wana te depuis mwana naza ki mukare ayeko reconnaître nzoka bino moko bato boza koloba na boboti tala mibali omwa ta musu mutaboti bana 8 na batata 8 mazo ya ko juger mutaboti kana batata mibale bana 9 na papa 9 azo juger mutaboti kana na papa mibale. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Avant kolongola poti na liso moninga eza na Bible tala na liso na yo moko poti eza to poti eza te. Ndeko mona sepele kine na munoki video ya mama moko alobi comment ofinga mutundumba yo moboti na mbali misato yo moboti na mbali 4 ofinga moninga no mwasi ndumba aussi longtemps que yo boti na 4 hommes 5 hommes mutu musu bana baza ofinga ndumba tetala ka nombre batata boti na bango bana bozana na ba contenu moka boy normal yo fani normal obani bokata matungulu na tomate bato ba olingo tala te wana ba contenu wana tala mara bien te mais soko yika na likambo songi et surtout likambo bato ba yebana okokwenda likambo muta yebante bato ba occuper te yeka kaka likambo bato ba yebana chaka ka wana la la 200,000 vues 200,000 vues pour le peuple congolais moi lingi songi makasi domaine congolais ya koyina ya kotuka baninga ya haine ce n'est pas bien eza malamu te libota ko bana pasi mama moko bwazaki asikaka bana baninga ti babotaka te ye kutu mwana banda bala bota te mais ye moko mwana uti kolongwa zemiti ayoki pasi oyo bato bana baboti te to pe baboti nanu te pasi o bayokaka
mwana na ye mwa kumbi zemi elongwe aleli zemi ya mwana elongwe boloba na bato te bobomba po ani te eswaka tango yo fingaka ba oyo baningaki baboti te oyo yo azwi zemi elongwe pasi wana oyoki ya pasi oyo baninga basaka nini bayokaka pasi oyo baninga bayokaka yango oyo mpe oyoki yango nalobi ke liwa soki nani ekoti na kati ya ndako na yo te okoyeba yango te bandeko okokozala ke okufeli papa me papa na bote bino boa 5-6 pasi wana yo omemango yo moko te bozokabola yango na baninga papa ya bino aboti bino 7 papa na bino akufi pasi wana komemango yo moko te ozo partage pasi na bandeko na yo kasi moto abimisaka mwana na sa makolo azalaka mutu moko mutu oyo atiaka mwana kota na nzoto ya moninga azalaka kaka moko pasi yo papa na mama bazoyoka eza même pasi yo bapropre sœur na bapropre frère bayoka te eza pasi yo mama koluta koyoka te eza pasi yo papa koluta koyoka te eza pasi yo koko akoyoka te eza pasi ya mobali apesaki semence akoyoka na mwasi abombaki mwana 9 mwana libumu aboti mwana na ye akei pasi wana eza nde ya bato mibale oyo kotikalaka libela na libela ti moto ake na cercueil na ye azokata souffle abiki na kufela mwana nga ti na kufi boye nga pe na kufela mwana nga akenda soki moto nano oleki wana te okoyeba pasi yo te oyo tokufela papa boza bandeko ebele bopartage pasi wana me oyo yo boti boyebi pasi mama Nicole aza nango azolia te azomela te azoseka te azosukola te azopokola mafuta te moitié na ye les fruits de ses entrailles sikobino boza na mawa te boyo kovanda na panel bokomoluka papa ya mwana nani papa ya mwana Jibe mpia na Jean Bedel mpia na Chituka mukulumpa ye nde papa ya Océane mpiana point barre. On ne fait pas la fête quand ça brille chez les voisins. Na suki wana.